Bonjour, j'espère que partout vous êtes bien, ici vous êtes bien. Donc voilà, mon frère Nabino, Blaise Père Double, naïra dans un système ma solo pour ma communauté. Voilà donc, il y a l'élo, et ça juste tout partager. Moi, ma situation moro dans la communauté, donc phénomène au batumi, l'élo, baromine ma merde. Voilà nga ye po to meka mpe ko solo latina ba merde wana bande ko nga omoni leo na poto tozo mona batu bazo kufa batu bazo bela batu bele ba community mawa donc ba mort subite et ça causé par ba souci ba AVC congolais to mo kufa trop na poto. Alors ndepe biso bana miki to lo bara que na ça ba merde nga ye ça ba merde na et tout ça. Alors, on a exploité, moi, côté moro oyoke. Moutou pourquoi, avec ko salake, a comment à se retrouver dans ma merde, ma problème, tout ça. Nako banana, no problème, sous oyo, mouta, ko salanango, ko kome la moutou, monsieur, zalaka involontaire. Donc, aye bagité, soit, bolingo moro boye, bakutana kina na momi moro boye, soit bakutana kina na jo moro boye, suite il y a relation on et ça lié à comment la merde ou les appels contexte tout pour développer on va mais ngana yesko yo ko exploiter côté o ezake ba merde oyo mutu ye moko aluki o mutu ye moko asalike a se retrouver na ba merde. Alors to komona mingi basi to mibali awa na poto ebele to ya na poto mundele ceux qui ba o bazwa quand même social ba o baza même ba ouvrier. Mundi la sala ke mutu na mutu bisika zali à vivre selon bosunae. A toi la mboka poto to mona ke plutôt shop ba Deleuze ba Colorite ba Aldi na ibitela ba mboka na bino kuna ngaza na Belgique na biso ba benga nini. Mutu to za la millionnaire ozala na ozala no mobola biso to za na facilité okoti osombi osombi coca wezaka na poto mututa mena rango azala riche azala pauvre. Mais si le problème ezali ke bato ebele ba vi na bango ba milukela ba ngambu bango moko pona nini yozo tala muninga yozo linga osala neti mwa rando moko boy tango mona mande ko na yo moko boy ya mwasi asimaka saka bien alataka ba Gucci alataka ba Versace yo sikoyo ko moluka otiela libaya obetaka teni logo la e alors que yozo bateke mutu na mutu azana bozuna e mutu muso mona ke na poto boye alamuka na tongo te ake kayu mais azana ba cop na ye azana ba relation na ye peut-être azape na ba biloko na ye na mboka tika ekotisela ka ela romona ndeko wana tambulaka na jeep atambulaka na bakara bien yo sikoyo le muso zona o social obite yela ksaka nini aromona abeti Chanel ngabe na beti Chanel abeti Dior ngabe na beti Dior mais ozoe bateke yo moko komi kokota na ba merde. Alors ba merde ngo kota ndenge tango komi kolanda yo komi kolanda vie ya mutu atamulaka na kara danger alataka danger ba bijoux ya danger. Alors mbambongo na yo ozozwa o soit bazofuta yo na kayu soit o pe leta azopesa yo ndenge ezalaka mwa ba bana ozosangisa tout ça. Okomi ko négliger ko payer ba facture. Okomi ko négliger le msuba makamu susu. Ayo le biga o la kaka. O sombaka ayo na jona yo pe bo somba pe kaka neti bango bokoti crédit. Obosani ke ana poto mutu msuta ozomona zotamula kaka danger oyebi source ya revenu na été. Yo bolandi. Alors lobi yo sala ndeni ni ke ba facture na parler bo payer ba huissier ba komi kili. Alors retour wana ezonga na santé na biso omona ke non muto komi ko kanisa makanise komi bele lobi ebendeli yo malade. Alors lobi pe omona o neka to komona na communauté na biso o mutu afazaki adaye pona nini ba soucier leki akomi débordé na ba facture azoye basu ndenga osala te ba nyongo ba komo menacer le musu bakangi ba biloka parler ba menace musu komo ya ba wise ndenge zalaka kale mutu komo swa
Alors toli a pété. Nga père double ndeko na bino na ye pona ko lobala biso lelo. Et ça va bandeko, mutu na mutu, faut qu'on vivre selon revenu na yo. Kola nandeko wana tewa zo beta bateni, kola nandeko wana tewa zo lata kitoko o tout le temps mona ka na Facebook na yo, achaka ba photo, oza ko mituna me bilambanga so ka wapi olanda. Oyebi vi na ete ndeko nanga. Au moins de voir na moka poto, soko boy na yo bilanda landa. Oko vivre no calme na revenu na yo soko ngino makama ba nyongote makama ba forme exagéré te to lobi te ke muta za la salita vivre to vivre mais o tala rapé revenu na yo vivre selon besoin na yo ko vivre te rapo na concurrencer ndeko wana ya mwasi ndeko wana mobali nde ya zalaka mutu na muta na ndenge na ye nzamba sala ye nzamba tinde biso na mokili mutu musa oza na l'art ya danger mutu musu pa ozane na moyenne mutu musu pe ozala no pe na ngote. Mais le rôle à tout y est pega tout ça na bambo to fandaka ndeko nanga quand même nzambe na mawane na bolingo na ye tout ça quand même bien pour la soko tali même ba santé na biso nde to sala ka wa quand même na mwa mukie o to zwaka oyo ndela sala ke to sala bien to kota ka biso tout esika ko lia ata mutu to mona rat oye côté na surface mo boye o somba moi ba mili ka bana o mona pe ba Ferrari pe pembeni na yo garder na mwa car no mo ya 800 to ya 1000 balles. Au moins, il va Jeep à danger, il va Mercedes, pembeni na yopi. Ah, ils ont l'accent moi quelque part, mon Dieu la salle égalité. Tokuta nara tokena ba feti tokuta nara. Na poto to zara salité to mona so yo beti. Yé pas beti. Nde dans ça bo mona pe ka mutu mo bojo mo na ba lara danser mais mona pe poso na mino za na ora ndemo. Au mona pe ka na structure bozo na bino ka pe ndemo. Mais ko biso nde ele ko so ko mabiso zuwa ko landa baninga na ndenge ya mabe bandeko nanga. Vivre selon besoin na yo. Vivre selon oyo koki. Kotala la de gauche à droite ite. Tia monte mana yo. Moni nde toza na poto. Nga na sali konsa. Mindele bazo nuna kolega biso. Totala ke mindele bazo na bakoko ebele. Pourquoi ba tout le monde to kokufaka ba jeune pourquoi? Parce que ntima. Mitema na biso eza bien te. Mitema na biso eza na zuwa. Eza ya kotala ya koyina bakanda yango to mona. Ngata na yi na poto to yaki na yi ma poto sika wana to yaki poto to no mona bana nde ba kufa lelo te po ya lelo leki ba kobo ba congolais to so kufa bele sike zo utarani ba ngungi ba la ka wate ba microbe za la te mais to zo kufa kona mingi zo mona ka ba malade ngo za ka ba malade mo ba tension ba souci ba AVC utarana mutu so azana ba problème ebele sengwezate bo yo za la mikili neige kitarawa métro makamutu ndela tshela yo mboka nkule mais on se retrouver sous na ba souci pour nani parce que yo moko vi na yo bilanda makanise lege bele oliko vivre selon bandeko oliko vivre selon o wana na tshele libayo wa alors tangu o suka ale e côté le ba souci ba merde nego to lobara na mikili ale lobi ndeko otiki mokili alors bandeko nanga ndeka na lobi vivre selon besoin na yo kotala ndeko te nzoto o pesa na mama bele ato lugyo lata lokola ye ata ye pa lati kolega yo ye ko sana ngolo te mutu na mutu azana tour na ye akokende ata ndeko na ta kitoko kolega yo esala na ngolo moko te zala yo ngabe na zala nga nzamene mutu asepela eke to zala bongo so nzamba linga to zala bongo to nza tsheki biso tu to zaka ba milai neti ba 1m80 biso tu mais so walinga ba msuba zala mikuse ba msuba zala minene ba msuba zala mike ndenge moko pe alingi ke ba msuba zala na bango na ba bozwi ba msuba bazanga ezaka ye moko mystère nzambe biso te ba to changer mokili yo nanga te mutu to linga ke mokili ngo ko maso ndeni vivre ka selon nzambe nenga tindi yo lobi oyebite mutu musupa koza azo beta peteni azo beta pe azo sa apela makamule msu ye aotika mokili avayo to yo le msu po otika vaye nyoso ezala maboko ya nzambe alo bandeko tia motema no à l'aise vivre selon yo kotala de gauche à droite te ozwi te monde oyo eza ya nzambe zuwa te kanda te na tiki bino j'espère tokutana pona malasima na cadre kaka ya masolo ya mokili. Bye bye, ciao, Père Double.